Karine Mokonzi na Monsieur Panzu. Karine Mokonzi abetaki mabe. Bandeko nazala clair. Na kokosala hypocrisie na likambo ebengami sentiment. Même nga moko papa robo na sala hypocrisie na likambo ezali sentiment. Mwasi moko te na mokili oyo akobima ke tango na lingane na bima na ye na loba ba n'importe quoi azate. Nazala toujours clair. Nazana berer na kokosala. Mais sentiment ya mutu na sakanaka na yango te, na tikala kosakana nango te. Karine Mokonzi na Monsieur Panzo. Karine Mokonzi abetaki mabe. Karine Mokonzi elakisi une fois mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na luka Myriam Mokonzi na bafoti, me bafoti o na yokaka ya Myriam Mokonzi. En tout cas na yebikaka ezalaka barando. Menga moko na moni foti oyo ebimi na monoko ya mutu mosusu te. Monsieur Panzo aya na ndako ya Myriam Mokonzi na deuxième semaine Karine Mokonzi à Côte France. Aye poto sika. Alors Myriam Mokonzi yepe azana kati. Azali fo yaya. Azalaki fo yaya. Yaya mabe. Encourager leki na ye na likamboyo. Or que makambo etali internet azako linga ko encourager ete. Alobi fo salabwe fo yokelanga. Mais na likambo etali bolingo ya Monsieur Panzo na Karine Mokonzi, Myriam Mokonzi atiki Monsieur Panzo ayaka presque chaque jour et tant que ayebi réalité. Monsieur Panzo a sali au moins 5 mois et lobi Karine Mokonzi yemoko ayaka presque chaque jour. Batu nyonso baya na ndako ya Myriam Mokonzi baya kokuta ye pe bamona ye. Mobali ya Myriam Mokonzi o Myriam Mokonzi abetelaka tolo bakoma kosolola kitoko na Monsieur Panzo. En tout cas, place wana yepe abimaki mabe. Mais mabe mingi eza susu na ye moko Karine Mokonzi. Eza pe kaka na Karine Mokonzi te. Eza na batu nyonso o bayebaki ke Monsieur Panzo azako ya pona Karine Mokonzi. Me mukolo nzoto eza Karine Mokonzi. Ba Chinois bino bolinga Karine Mokonzi. Bana mambre bino bosunga Karine Mokonzi. Ba mama autorité pe ba groupe ndenge na ndenge. Bozo sambela Karine Mokonzi un jour azwa mobali. Mobali moko responsable. Mobali moko ya bien. Mobali moko oyo abongi na ye. Bandeko, Monsieur Panzo, ndenge toyebi elelo, ndenge toyoki na monoko wa Karine, ndenge tozolanda après mariage ya Grace Temo. Eloko nini ezangi ye po azala mobali ya Karine Mokonzi. Eloko nini ezo manke ye po azala mobali ya Karine Mokonzi.
naloba kutu bongo te, naloba boye, bino mutu bozozela, na ngai pe nazozela. Karine Mokonzi azwa mobali moko, oyo alingi ye, oyo abongi na ye, pote babalana. Sikoyo, soki na tieli bino mobali lokola Monsieur Panzu, na ndenge boyoki histoire na ye pe bomoni ye. Na ndimi te bana membre bakoloba Karine Mokonzi oyo aza mobali te. Non. Na ndimi te bana membre bisika baza balobi papa robo oza na raison mais eza biso te motu tokobala eza ye moko Karine Mokonzi. Mais yo turo yo topesi yo raison. Bien sûr bemission na yo ekoma kopesa biso kanda. Balobi bongo yango wana bandeko, histoire ya Monsieur Panzu na Karine Mokonzi nalingaki nasala semblant, nalingaki nabeta kara, nalingaki nasukola maboko lokola Pilato. Me na mitali namoni ke nga naza Pilato te. Biso pe na poto mai ekangamaka te, mai pe ya propre, me na kosukola te maboko. Na boko sukola maboko yango na ekoloba Karine Mokonzi asalaki mabe. Karine Mokonzi mobali nini ye azokanisa abongi na ye na libala. Karine Mokonzi ye te muta ko décider mobali nini oyo abongile na libala. Eza te po aza icône. Soki ezalaki facile po aza star aza icône. Ba icône ya liboso ya tango kala mbele basala yango. Marlène Morgan, mwasi kitoko. Beta na internet Karine Mokonzi. Foto neza ekala. Me kala ne tilelo azalaka kaka kitoko. Landa histoire ya mibali balola ye. Akufa na 33 ans ou bien 35 ans. Pas plus. Alors, bango pe de bazwa mibali ya guna bango babala bango. Jenny Lopez, Lopele, otali bakourbir ololi yango. Soki azalaki, mwasi oyo alingaka bala mobali ya guna ye. Mbele kala, baseri azana ba pididi. Ndesa zwa mobali ya guna ye babala ye. Mais non. Ekende bongo te. A changé combien? Basi ya minene, ba icône, ba star ya cinéma. Basi ya somo. Babala mibali oyo ya baguna bango te. Mais babala mibali oyo bazo supporter bazana bango pe basepeli na bango. Ataka mwa muke masepeli. Libala mingi eza bongo. Soki olingi obala ya guna yo, problème eza te. Alors oyo kozwa ya guna yo, yepe asepela na yo ndengo sepeli na ye, pote bovanda elongo. Sino te oko vivre ba vie ya ba icône o ba vivra. Eza bongo. Ata lelo okomona o Jenny Lopez azana mobali na ndako. Problème eza te. Mais lelo oyo aleki 50 ans. Ndengo mona ki wana. Alors soki mutu aleki 50 ans, okoki ko trouver ya guna yo po yepe aluka basi ya guna ye azwa te. Donc malelisa na palelisa. Ngayo malelisa. Nalela bomwana na ngai oyo nga na bebisa. Nalela bote na ngai oyo nga na betela tolo. Nalela mabele na nga
oyo nasalisa vibration. Ngayo, ngayo, ngayo malelisa. Malelisa na palelisa. Karine Mokonzi, monde kendeke bongo. Ba mère Malou, soki alingaki pe ya guna ye, abala, ndesa bala, matika lako bala te, aboti pe te. Abalaki na suka, oyo amonaki ya guna ye, me wana pe amonaki ye guna ye te. Me lokola azalaki na eloko te, azalaki wana comme Mario, mwana kimbanseki. Ba Loris la Congolaise, tozane belé. Tozane belé bato ba kombo. Tabu Fatu azana ndako, azana bana. Soka lingaka bala ya guna ye, mbele sa bala. Mbele bavandaka ndako moko. Me soko tuni ye akoloba no, mobali ne azana Congo. Ya sepelaka aza mingi na Congo. Libala moko te ezalaka bongo. Nyonso wana po ya guna ye azate. Siko na dernière minute nde mobali akomi na Congo. Ezalaka bongo. Oyo, ngonga oyo ebetaki na Amida Chat, madame, na Vital Kamerhe. Ebetaka na batu nyonso te. Ebetaka bisika moko te. Yango soki bazoloba, ye azana chance, donc azana chance. Po tango azwaka mibali wana, bazape ya guna ete. Mais, bazana position oyo, ye amoni akozala l'aise. Et puis bavandaka ndako moko. Donc ye aza carré, chance. Bon, na malchance na suka, po sikoyo, aza ye moko. Mobali na lubwako. Mais wana ezali yete muta preparaki yango. Ezali destin. Mais Karine Mokonzi na Messi Panzu. Karine Mokonzi akanisaki ba Messi Panzu. Bakoya ba 150. To soka akanisaki te. Myriam Mokonzi alobaki yoza Karine Mokonzi. Oyo ba Messi Panzu bakoyila eboke ya kosakana te. Oza Karine Mokonzi. Osomona ti tango koti na Facebook. Batu bakoti ebele. Bien sûr. Marlène Morcon. Jenny Lopez. Tango balekaka na nzela. Balandaka bango. Ba paparazzi, ba signature, ba photo. Mosusu alobi ngai kaka yo na libala. Mais a réalité te. Mais c'est Panzu. Ngai papa robo. Naza desi. Ndenga leka na via Karine Mokonzi. Pe Karine Mokonzi. Na ba oya ye ba complice. Ba suta ye. Ba suta ye. Zi pompa pompa. Zi pompele mama. Ba suti ye. Non. Mais c'est Panzu. Aspect na ye. Eza ba kokote. Aspect physique na ye. Na Karine Mokonzi. Pananga. Na moni. Différence à mabe wana eza te. Na moni. Manque harmonie. Moko wana te. Mokuse tai na ye. Problème eza te. Bato makasi. Na mondo. Na planète. Bazala pe milai te. Ya milai. Bazala par hasard. Ba général de Gaulle. Mais majorité. Bazala mikuse. Mokuse problème ni neza wana. Karine Mokonzi asepelaka na Feregola. Feregola aza mulai. Po Karine Mokonzi soki Feregola alobi abala ye. En tout cas bakobalana. Mokuse eza problème te. Mais tolinga te. Libala pona mwana mobali eza différent. Pona mwana mwasi eza différent. Alors tango zali muto yebana. Ezala ozana mobulu te. Ezala oza mobulu.
ezala ozano normal ndengi basutu bazalaka bato bayebana basala bakombo na monde entier na planète yo libala eza difficile ke muto yo ayebana te yelongi mabe mutu mabe nzoto mabe nyonso mabe soki tembe bokomona ngo mibali ebele baza mpe bakonzi basi babala bayebana te bastar ebele même ya Hollywood même ya monde nini même bamillionnaire babala basi oyo boyebi te même ya milieu social na bango me bayebana te donc nalingi koloba boye ndenge tomonaka bato ntango bazoyebana atoza mwana mutambongo ata yo moko kwe mutambongo okozala na difficulté obala ya guna yo so bien sûr bango nyonso te mais mingi baza toujours na difficulté soki kombono eke makasi oyebani soko za na bandeko bayebana te oui bango bakobala mondango etambolaka bongo banda lelo to banda kala na ebite mais Karine Mokonzi ndenga za bongo na Mese Panzu Karine Mokonzi asala grande erreur Myriam Mokonzi grande erreur to abima yaya mabe Christelle Fernandez en tout cas ye azalaki ne fan oyo nyonso koloba en tout cas bekozala nul et sans effet yekuto to tche moi pas alors oyo mususu ayebaki relation ngo aboyaki en tout cas asalaki mabe nalobi nyonso basalaki mabe bon ndenge na moneli tango mususu pe boza na raison tango mususu Mese Panzu aza na banguma yango tango mususu bomonaki banguma moko oyo mokili emoni te yango epekisaki Karine abalai balingana Karine mais soki eza nango kaka makambo Karine azoloba mokuse guna ete boye boye en tout cas Mese Panzu aza na raison te loba eloko mosusu ebombama na nsima spirituellement wana ekomi makambo esprit to soki Mese Panzu makambo asalaka mosala asalaka modeli azwilaka mbongo basepeli nango te wana pe likambo mosusu mais soki oyo kaka nazoyoka en tout cas namoni eloko Karine Mokonzi aboyelaki Mese Panzu te namoni pe mobali oyo Karine Mokonzi azozela te soki nani o bazane sikoyo babandi na cash awilo longoma yemba yango cash papa oui papa tu es où papa est caché dans la placard cash chérie oui tu es où sous la tablette yango Karine Mokonzi bandi na cash alors cash nandimi te naza sir te naza pe nzambe te en tout cas cash ememaka kaka na lipa te esukaka elali ya nani Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.